Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote, mbote, mbote. Na pesi bino mbote. Oh, ndi bouchon. Na pesi bino mbote ba ngai ba nyoso tu bosse na mameli ya nitu na pesi bino ba mbote bele ba ebo na bino ba bonjour. J'espère que vous allez bien. Ngai pe ça va qui mes alins nzamba mawa. Azo ba tela tout va bien par la grâce de Dieu. Là les lots toza déjà toza le 11 décembre hein mikolezo kende kolala kolamuka nzamba zo batela mikolezo kende kolala kolamuka mikolezo kende tokomi na décembre. Sikoyo na yeko beta bino lisolo moko ya moto ya tongo 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 ngana uti nangana magasin mais to na uti so ba course nanga parce que j'ai une prestation à faire. Mais ko lisolo oyo nazo pesa bino ezalika makambo na biso ya poto mabala na biso ya poto ndenge kaka ezalaka eza ndeko moko ya mwasi na mobile na ye ana poto bavandaka mwasi na mobali baboti bana na bango mibale poza va kobota bana mibale ndenge bavivaka papa na biso oyo papa François oyo azaka na ba comportement moko na ndako ba comportement mo papa François zarango la termine à bouchon, hein. Bouchon c'est bandit déjà et toi na midi. Toi na 11h et quelques écoutes. Papa François azana ba comportement moko oyo ka makambo epesa kaka moi sikanda. Makambo epesa kaka moi sikanda au moins si azo sepela na ngote. Ya ba comportement papa François azara na o pongo sina o tout. Ya ba comportement papa François azara na ngo. Kanda na zo sabino makambo bona to sabino makambo ya ma pasteur sungi oyo. Oya teka kabandimi na bango sikoyo bakei ndeko amosa lobi mobile na aza modérateur l'église na bango mobile aza modérateur mais ndenge bazo vivre mosi na mobile na kati ya ndaku ozomona ke mobile asomba kata biloko ya bana te baza na bana mibale wana episa bango soki 200 quelque ba 300 bilo moko ndengwa na aipisa kingai mobile oyo asalaka kendaka musala membongo na ye emona na kate mbongo emona na kate lokola bazovana na ndako bebika ndako dejo zovana na mwanda kwa ndako aleta ndenge zalaka mwasi asalaka mobali asalaka me mbongo mobali emona na kate mbongo oyo esaka dépense makambo nyonso ezaka na ndako moto asalaka ngo ezaka mwasi mobali ye moko eloko moko te asaki eloko te soki mwa wana sepeli afuti courant soki asepeli te akofuta na ye te bobi penda kwa leta peza kindako oza penza mutu ya mingi te parce que bavandaka na province alinga futa ndako te parce que ndenga futa ndako te mwasi ye moko atalaka na bana mama ndako te na futa ka ndenge zaka na kuvrika mobali mwasi zaka kufuta ndako pona kosala nini ko kuvrika mobali na ye ndenge zala ko biso ko lingi mutu bando couvrir ye ata mabeza ali yo ko banda ko bomba ko linga te batu bayeba mabeya mutu na yo muto ba lingaka mabe na ye ba bomba ngobe na se ya motema babimisaka yango te. Et alors ndeko oya mwasi ndenge za na ndako libala à part mobile ko futa ba facture a futa kate ko lesa bana te osomela bana ta McDonald's a pamba somba kate charge wana nyonso apesa encore na mutu ya mwasi nde asala makamona nyonso tu. Sikoyo qu'est-ce qui s'est passé na kolala kolamuka mobali oyo nzota mibali eza susu ko sala te nzota mibali ekomi ko sala na likukuma nzoto mibali ekomi kosala na likukuma nzoto na bango mibali ndenge ezalaka komosala na likukuma mosi alobi papa eloko moko saka na ndako oyo eza te yo lisusu nzoto likukuma ngai moye pe na sepela ta muke eza te toza nanu ba jeune moye na sepela ta muke eza te makambo mabe nyonso to kaka yo il faut tomona munganga sa nini ako traiter yo tomona munganga traiter nga na makambo nini nango yo lingi ka mambo nzoto habite na mambo nzoto ni ozana na 45 ans ngana na 40 ans donc na 5 ans de différence vie ezana no mulai to bana ke lingi mambo nzoto to eza vie eza ndengo na boto bala na rapona nini pourquoi moi na mobali babala na kalibala musala nango eza nini ka ndenge za discussion ki moi na mobali moi ta habite makambo yo na moni fone kende koloba ngo na église lokola eza modérateur na kende kopesa rapport et pas ya pasteur nenge ndo pesa rapport epa ya pasteur ne boyebi ka batu kaka epa ya badadi na bango ndenge badadi baza na bango banzamba se pesa rapport epa ya dadi ndenge na olo baboye na che ba pasteur nyonso na saki moko te. Je n'ai pas dit que ba pasteur nyonso tout baza mabe non dans le bible était boza na incompréhension te ya mabe bazali ya malamu pe bazali mais ya mabe nde baza
mwa mingi oyo ba bebisi lokumu ya Nzambe oyo ba bebisi ko mwa Nzambe nde baza mwa ebele aki kopesa rapport yoka ye pasteur mama oyebi ke mibali ndenge baza boye ata soki nzoto ozomona ki ezosala te eza problème te ezaka mwa likambo ata ata ezosala te eza likambo ata bosi oboti na bino mpe bana nzoto yango okende yango kaka wapi yabi papa ngai na nanu mwana moke boye na nanu bon mwana moke on va dire ça mwana moke naza na 40 ans yokende koloba na ngai nde mwana papa nzoka nde ndenge baza kovivre bongo na mobali oyo asatia déjà programme na mutu akenda kolinga nièce alinga nièce ya mwasi ya pasteur mobali oyo papa François nzoka nde alinga nièce ya mwasi ya pasteur donc ndenge mwana mwasi aza na ndako akenda kopesa bango rapport mwasi na mobali ba pasteur na mama pasteur kopesa bango rapport ke botala ngala mobali nanga botala ngala mobali nanga eloko moko bayebisaki ya malongo ezalaka te nzoka ye mpe mobali ndenge azalaka wana asalinga na ye nièce ya nani ya mama pasteur mobali asa yebisa mama pasteur pa pasteur ngai na ndako kuna esimbaka nango te mwasi na nga boyebi ka balingaka kaka mwasi aza bizaleli mabe mwasi aza boye alingaka nzoto aza bizaleli mabe tout ça mwasi avande abi bon lokola ba pasteur esimbi te nakende na bato ya libanda nakende koyebisa te makambo na bato ya libanda abandi koluka bato ya libanda oyo baza barelation na bango baconnaissance na bango abandi koexplike bango problème ndenge ezali otala nga problème naza nango na ndako problème na nga eza boye ntango aexplike kaka plus proche ya mobali mama na ngai ye mobali asiliki yo makambo noki koloba poko oki kobisa makambo na nga libanda nalingaka vi nange bima libanda te yabi papa vie bima libanda te toza mwasi na mobali tobalana ngai na yo makambo ezosimba te naki koyebisa bato bakambaka epai yo ozalaka modérateur makambo ezosimbaka te ngai navandaka ndenge wana navandaka bongo nzoka mwasi pasteur oyo ndenge mobali oyo mwasi apesa rapport mobali epe apesa rapport na ndenge na ye bango bazwa pare ya mobali ma pasteur akaba nièce na ye epa mobali pourquoi parce que mobali aza français asala nini abala nièce na ye siko wana nyonso tu mwasi ayebaka te na yobi tribunal solubu mwasi ayebaka te ke basi bakaba mobali epa ya nièce ya mwasi pasteur libala oyo bozomona ki libala oyo babalana oyo mpenza babalana ki kobalana makambo nyonso ya pile en mérite tout et tout bavandaka bongo kaka mobali asenga divorce te mobali asengi divorce mwasi abi tina niveau ya divorce nga nalingi tobongisa makambo yo osenga divorce oyo te nga nalingi lisusu te il faut kaka tosani tokabwana lokola yo olingi mamwa nzoto nga lokola nzoto ezosala te lokola nzoto ezotelema te tokabwana na biso kaka mwasi abi lokola aza na baparent na ye awa baparent na ye bazaka mpe na province mosusu mwasi abengi mama na ye aexplike ke mama na ndako ya libala tala nazwa baproblème boyeboye me lokola babakesio oza na libala makambo baya koyebisaka na famille te yango wana moyen nayebisa yo eza te me tala lelo oyo nde tozosana boye mobali na nga aza kosenga nga divorce mama alobi me bino bozalaka bato ya binzambi boyebisi bakambi ya lingomba te abi toyebisi bakambi ya lingomba me bakambi ya lingomba c'est comme si baza na bango kaka kozwa part na ye mobali en tout cas eloko mwa malonga bakambi ya lingomba bazosala eza na yango te mobali asengi nga divorce mama abi mobali asengi divorce kaka mpona abi mama afutaka ndako te alesaka bana te donc soki nasali baréclamation wana nyonso tu naza mwasi mabe naki koyebisa na bapasteur basala eloko te nayebisi na baami na biso tozalaka na bango epai ye asiliki asengi divorce yango wana mpo kaka aki koyebisa na baninga baami na bango oyo bazalaka na bango vraimen befeka na bango ke non botalanga situation eza boyeboye bosolisa mobali eloko nyonso pesa mobali kanda yango wana asengi divorce tribunal ebengisi mwasi tala mobali na yo asengi divorce boye na boye ndenge ka ezalaka ndenge ka mundele azalaka mambo ya tribunal ezalaka bayebisi bango 2 ans avant tokata divorce ta mosusu bokoki kose réconcilier na 2 ans wana ndenge bayokanaki wana tout ça mobali kutu kwa koma kolala vraiment pyjama suta koma kolala pendant na pantalon na jean donc séparation vraiment de corps a fait craquer moi c'est vraiment a craquer séparation de corps penza wana nyonso mwasi ayebaka ate ki mobali oyo asakenda kolinganyisa ma pasteur ayebite mwasi na kanda mwasi abi bon si c'est comme ça ngai donc c'est église ote ndene église mobima na pesi bango rapport ya makambo eleka na ndako nanga solution moko eza te nini te loko moko te donc c'est église te
moi ça tiko kin d'église nzoka pona mobali ezaki bien mais pona mama pasteur na mobali nezaki bien de moi si atiko kin d'église pona couple na bango et kin depenza liboso kin de bien sikoyo bakateli bango divorce le ko mobali senga divorce et le ko moko salamaki te tout ça boye na boye ba conseil simbité nzoka mobali na mama pasteur basi ba yokana kana bango déjà abala nièce na ye omo nièce na ngaza na Kinshasa nièce na ngabo kovanda na bino bien moi si na yo pe aza ba genre bazaka moi se mutu makasi moi si malamu akokela ba makambo libanda te na makambo na bino ya bonzoto aki obimisa ngo libanda moi sa zaka ndingi wana te tout ça boye na boye donc ba soki ba soloki mobali yango cerveau soki pe ndenge nini ngana bino mo eto ba ezate siko mama na likambo ezani mama na likambo o ndeko openza bengeli ngai mama likambo ezake ndeko oyo akendaki Congo kokendaki Congo ndenge bakaboni boyena mwasi ke kokabwana bakaboni penza ko mwasi na mbali bakaboni mwasi azwi nzela na ye mobali pe azwi nzela na ye ndako kutu bazalaki elekaki nyongo makasi babimisi bango na ndako po mwasi baki na kofuta lisu ndako te po so na kofuta ndako na opesa ka mobali mutu makasi mwasi ko banda kofuta su ndako te nyongo elekaki ya ndako babimisaki bango na ndako ashle mpe babimisaka babimisi bango na ndako ko bimisa babimisi bango na ndako mwasi akikoluka akikoluka social esungiye bache na hotel azovanga na hotel na ba na mibale bavandaka na bango na hotel kaka anatanda ndenge ezalaka banda susu se positionner makasi asala musala na ye malamu tout ça po bako kosa nini bako kopesa ye lisusu ndako parce que bike so mutana ba problème elle a tout perdu a perdre makambo nyonso bike so mutazana problème na musale ko maka passe surtout ba problème a bolingo et bebisaka musale affectera vraiment makambo ebele souci a bolingo affectera vraiment makambo ebele ya munene akafumba ya kabambe ezani nde to so na bino boye mobali wana ke Congo kokenda ke Congo ake kobala nièce ya mama pasteur nièce angwa zata ya poto te ya Kinshasa bayebise ke so monsa Kinshasa ozala na yo bien aza mutu makasi te biso moto abakambi ndenge to kokamba ndenge to kozala na ye yo moninga na mama pasteur tout ça et libala wana nde na bana bino ekufika aboye ndeko mobali papa François akei kobala nièce mama pasteur donde to lo baboye basali déjà mariage basali mariage coutumier baki ko sala mariage na ambassade le kola yaza na li falansa na mukanda ba français na poche pour moi ça son mukanda moi si aya yango benga bi mani totala niveau ozomona makambo yango tala niveau ya ba problème oyo nga na zui tozi ba problème na mobali oli kutu bango ba bongisela biso makambo ba pesa ta conseil mama batika biso ka boye kopesa ka mbali raison yo pe ndengo zaka wana ozaka mutu makasi mosa mais moi so zaka na mutu makasi mbali osa makambo mabe libala oyo kufika aboye nda bisinga libi mawana minito ne na pesa lisolo ake Congo abali nièce ya mama pasteur moi ça zu téléphone abe mama pasteur boni mama oyo ngana moni amoni ba photo batineli ba photo oyo ngana yoka kibe na moni na misu eza soto eza lokuta labi bongo seki mo samba li boyo kante na bible pe lobi mo samba so ba yokante ba kabwana bango mobali akoboya mo seka pona adultère te pona pe bizaleli mabe yo na mobali na yo oza bizaleli mabe mobali mo sa bomba ka mobali eza te soki ozofuta ndaku obana mona mobali pamba bandi ko tangele ba mabe na yo nyonso eza te soko futa ka ndaku obana mona mobali loko pamba ndaku ngo pe yango na babenga na binoti yo wana ti lelo ozovanda na hotel bavandi so na hotel ti lelo ozovanda kaka api ozovanda na hotel siko ngana sala nini abi mama makambo to banga yango abi bongo siko ngana sala nini bango balingani na bango abi okolingana ndenge nini mwana monso na za nièce na yo abe bonso za nièce na fo ba na kana nzela nanga po za nièce nanga yo ebiteke internet ekoma ebiteke ba connaissance bazali mama passer akateli ba mangala ya mabe yango monso na bengi ngande ko na monsi abi mama tala libala na ngande ekufi makamwa mangomba na telemeli nanga lingomba mutu te po bino bo changer malobo komo na telemeli te ponga mona amona nzambe ndenge naza na telemeli lingomba mutu te nazaka koloba ke boyeba ko bongisaka makambo soki makambo ezali soki bato ba kotambola kana bakombo na bino parce que bozo pesa bango occasion ya kotambola bakombo na bino pona nini église catholique azana makambo aboye te. Pourquoi kaka ba église de réveil nde bazana makambo aboye? Pourquoi ezana église catholique te? Kaka l'église des réveils, kaka l'église des réveils. Église ezeska o esengisaka bato. Ezeska o soki likambo ezali ata l'état échoué, bozi makomi botangisi mutu. Botangisi mutu te makomi elobi boye mama. Papa makomi elobi boye.
mais bozo tengisa bato ma comité ka ko senga ba 10 na ba offrande so muta che 10 te amemi ngambo achi offrande tatanga ndi naza bobo osilikelanga bozo ka kanda pona zo ba makambo na biso pona zo ba makambo ba 10 alo ba makambo ba offrande e pesa bino kanda mais ezande bobongisa siko ma pasteur ndenge zana mama ndimi atikeli na kanda no makasi na kanda na yo ne ya mobali na yo nyonso etikeli na kati ya mutu bakabona mobali mais nzoka nde source bino bobali siye niesi na bino soki abalaki ata mobali mususu abalaki ata mwasi mususu pardon ingeza la penza grave te mais viki abali niese ya mwasi ya pasteur yango ndeza grave parce que abali nièce ya mwasi ya pasteur eza nini kope na bino eza nini likopa na bino maka natiko na ndako to décharger voiture ngana zonga après parce qu'il y a trop du monde au monde bato baza ebele fi ngana natiko na ndako après ngana zonga anga moko lokola bobali si nièce ya mwasi ya pasteur il y a de quoi asilika. Il faut asilika osepela ndenge nini makambo ya yiki nango pa na bino na plateau bobo yiko pesa conseil bo réconcilier bango teke bazongana ma pasteur a celle par tous les moyens baba la nièce na ye lokwa muto azam kana ba français azom ne azom kanda ndeto lo babo ndeko oyo ndeto so bino bo présentement azana Congo nde na so na bino bo azana Congo ke abali mwasi abali mwasi musute me nièce ya mwasi ya pasteur na bango na église pai ya sambela waza mato ya koyoka ayoka waza pena motema kondima andima pona ngala bino lelo na minito to sukeli nanu awa bino moko bo juger bino moko bo cha ba commentaire est-ce que ndeko mwasi azana raison azana tort na kanda na yesu ko vis-à-vis na mama pasteur babali nyesa mama pasteur libala ekufi babali nyesa mama pasteur oh faki babungisa makambo na mbali libala babungisa libango te bino moko bo juger. Voilà les lots, tous ceux qui wana. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu awabariki tatanzam kalisa kumuna. Zamba no bénisse bana betu bons. Bye bye. Bonne journée. Bon week-end.